oyo bi bana basanji ba benga ba nanga ke vie wanduka leka na misolo bila mutu wana ni mono yo oyo to sabala njili nga sali ale to sabala ba peta njili nga tulisa ba mais oui moi njila alinga mobali nena na lingwala mobali no timbe ko petit homme mystique yo makabilo vient ya buzoba bande ngona vraiment yo to sabala bana njili ponga sanga mobali na mwana njila ko linga ba patu mo sa oninganga siko bana biso ya basa njila kitoko na ngo to sabango ona sango libabe ke bandoki ya bandoki ya baba na bilo bien famille na bilo bien ko kamata batunzo ko tsango ngama kindoki yo utu wapi yo. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Jubi koloba komo na ngati bana njili bomoni ya mtabandinga petit koloba su komo na ngati ko ningo beta mbula bakakete poko kusukisa ngoti nasiru yo kinga nalobi na lelo ko mika su koloba komo na ngati pauvre cité na pauvre mputu bakena bango amna bango epe mana kinya mais siko na lakisi yo kaka ke nesbigo puisque yo bakina yoki tika bilobela. L'homme pris d'envoie le mal de loin. basani na njili bosala ni na njili bon siko ba prêtre oyo à part ba prêtre oyo à part kende ba prêtre oyo à part commune ya Limeti les 23 communes wana basala nini na ba commune na bango tenga tuni nga tuni ya njili yo parce que tuni bato na biso siko mwana lemba mwana matete mwana lema mwana kingabwa mwana ya tosote matete tosote liberté pour limiter ce que na ba ici tokia kuna bakasavu bwa ba lingwala ba bandal ba tout ça là ba barumu banino nani ngo atonga ba izine na commune na bango. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Est-ce que ça bon na commune ngo zani bandoki commune ni nango na RDC na Kinshasa c'est 24 communes on a ndoka zala kati abibino faut bo passer la délivrance parce que bino tout faut les garder délivrance ba njili ba njili ba les garder délivrance yesa l'équipe de délivrance na yo petit yo o so l'équipe de délivrance yo yibite ke yo ba biloko so bimisa wana yo petit yo na ba no carte vérité o yo ba ki ngana tina premier car Peugeot 304 ba bindu na bino madofo mtu alia mbongo wana petit yebi batu bino bomisa bindo batamado batama ya babindu madova wana oyi batu bino babomisa la king na expliquer puisque alobi que la sala na madova na ya na bango ya PDG donc président directeur général ya madova. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Bon mona vie à kara yaka na secteur kuna rea ala sapeke amona njili ya betaka na bakara bavina biso babala bana ba commune belé bana ba commune à part njili tela ba part chango bavina biso mingi babimaki na basi na mwa libanda ba commune ba matete ba lingwala ba nini ba lemba ba limete ba nini yo basinga ba touche e basinga ba touche mingi via ko za na 4 bana mwana moko ya feeling azana kati est-ce que comprendre via za 4 bana mwana moko yete azana kati mwana moko yete azana kati mais sikoyo mwana moko bazo baneke mwana za elonga andirisa femme na présenter andirisi neti mwana noko na bango ex copain ya bo mwana o moni soso asola ya kapemini ya ndako baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie pointi coin moto te o tolobe la vie kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie mais hydrogène nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie Mr. Siatoli nazala moninga na yo te
Nazara Moninga noté. Papi Gen, tout le la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 journées. Nazara Moninga noté. Nazara Moninga nayote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tout le la vie. Papi Gen, tout le la vie. Topasi Binombo t'es partout, Oyebolanda Kabiso à travers tout le Belavi officiel. En tout cas, merci Nabino Bandeko, Bozo Benga Biso, Bobengi Bengi Biso un peu de partout, merci. Grand merci surtout na Washington 4 fois prêtre, l'honorable T. Non, non, mon athée. Merci Eric Simono, PDG authentique, puis nous c'est Agostino Massosa papa social. En tout cas, merci Nabino Nyoso. Soko moni biso boye, soko moni to le Belavi boye. Yebake. Yana omusigati. Consommons congolais. Métro Simplon. So quittera le métro Simplon. Rue Joseph Dijon, numéro 13. So côté boutique d'habillement mo qui toko. Andy Iris. Jeune moko. Habillère de play. Hein? Habillère de play. Voilà. Play habillère de play. Muto alati saramba tu toko. Andy Iris. Big up. Nazana José Wanduka. Prêtre Yanjili. Mais babi qui prête Sili, babi Nanjili prête Azati. Le lot toko beta masona José Wanduka. Toko beta mo masolo belé. Quelque part toko loba pe parce que bakangi ba Nanjili bandoki. Toko loba yango lelo na José Wanduka. Voilà. Alors merci Nabino. Biso musala biso yango. So za na besoin ya koloba to ya ko répondre. Ko benga na téléphone te. Rôle kanope boui. Oleki to yamba yo. To yamba mututu. Merci déjà Moutoua Kobenga Bisso, Toko Yambayo, n'hésitez pas. José Ndouka, bonsoir. Oh, bonsoir, journaliste international. Au latin aux États-Unis d'Amérique. Le système des États-Unis d'Amérique. C'est dans le monde, dans le monde. Les États-Unis. Numéro 1. José Ndouka. Toujours de la partie. Babi a appelé que ma prêtre va s'arrêter. Babi ninji le prêtre à zate. Tu vas dans maman, tu vas dans. Oui, sur Babi Nini. Babi prêtre s'arrêter. Babi ma prêtre peut koufi. Non, on soit bon, ma prêtre. Fondre. Ah bien fondre. Il y a mon col, il y a prêtre. Ah bon. Fondre. Non, mais ma prêtre Bazali qui prête nous bagarre que aux na Lincoln da au tout banda étage. Ma prêtre Moussou Bazali neti Babi so ba pionnier à Paris. C'est ça qu'on peut dire prêtre. Comment qu'avant, il y a un peu bateau. Il y a un peu mon peu comme avant, et ça a été que gagner procès. Tu comprends? Voilà. Donc, ma prêtre Bazan avant. Moi, personnellement, j'ai expliqué que prêtre de l'Ikunzi, où il y a qui pionnier, date d'entrée, série 7, et ça, il y a un building. Voilà. Est-ce que vous avez le bilan ma forme? Voilà. José Ndouka. Voilà. Tout ça, José Ndouka, la vie qu'on doit bengi biso, belé, te dis moi là, mon pote. Je te salue là où tu es, yebake, aux alaka awa. Voilà mon pote, te dis moi là. José Ndouka, to beta non, ma solo, lelo. Tant to solo là qui, ma douce balobi, yepeka kaboyo, na yiki bosonae, ce qu'on nani oyo, yokutawa. To banoka nanjili. Nani yokuta ebele bavie Jimmy Mukelenge bavie Shaba bavie Chebo bavie Ambaske ba masalanga ojugu ba Rasano babaya bavie Jimmy Mukelenge bavie Sami Mankenda ba Sami Mavuanga bavie Mi Maleba bavie nani yana Dinkala Combien de temps vous avez appelé la bango? Ça a été un comment qui a fait un Kouta Batu. Mais belé, Bakutayo. Et belé. Mais pourquoi est-ce que nous sommes dans une ignorance qui est non, netka qui est non? Non, mais il y a des bagages bon pour nous. Mais parce que les bagages on doit exprimer bien. Bon, moi je l'ai monté. Bon, on a mis retraite on se condamne. So on a comment qui a vanté. Vous vous rendez compte 42 ans la poto, ça l'a copté. Nateke loko moko na kini musana bimi retraite kasa ko zola saka qui comme on vente mais comme avant on na kaka moko so ko maka ngozo tuka bango mais non je
c'est le problème. Moi, c'est dans le but que Coco m'avant né dans l'équipe à Tunis. Et ça, Coco m'avant, c'est la pionnier, numéro 1, le pionnier. C'est tout. José Wanduka. Toujours de la part. Non, le bien, c'est quoi ce que nous avons oui. Qui s'engage les Arani. Babi qui s'ababi, Bananjili, somme on a collé Fufuna Sardine, nous sommes pour qui s'engage. Non. On a pas tout. Est-ce que la pote peine le vraiment. Kilo ya mapeka ya sauce za combien? 1,50 €. Kilo ngombe za combien? Journée internationale. Sauter bon na biloko. Parce que s'engage bondo sa rondeni. Bondo sa qui s'engage rondeni. Tout ça la business. Ya makambo ya ba mikanda. Vous comprenez? Si ko biso na boule na biso donc au lieu on a deux dos qui va sous 4, va sous 7, va sous 10. On va la commune soit avec ce qui s'engage que vous avez pour quand ça est belé pour na au son bakar. Mais c'est noté que vous avez non. Ça c'est des gens qui vous rencontrent des conneries. Ils ont pu écouter plein amour na poto ya batango. Non, c'était pas comme ça. Voilà, donc, Bolongola, moi, Makambouana, Ndenge Toyo Kaka, ils ont un bon qui s'engage dans Makam Soussou. Donc, Bassa Makam, la Bon Soussou. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais ce que. Bananji les belés. Ah, toi sur l'Anjili, hein? Oui, on parle d'Anjili, oui. Bananji les belés, ou Bakenda Sa, ou Bokenda Sango. Pour un niveau, nous presque besoin de refoulement. Maintenant. Yo besoin de refoulement. Non, je suis désolé, Nan. Quelqu'un qui n'a pas de vacances. Ozonga Sigo, on a Ozonga Tepo. Parce que nous avons Ozonga Tepo. Tu sais qui n'a pas une émission là. Non, donc, on a King. Il y a un peu de sur l'Europe. José Wanduka était de la partie. Tant on a comme la quin. Toujours beau. Ah bon, merci. Toujours beau. Merci. Il y a un donc qui. Bananjili. Tant que vous avez une mission à Tipoyo, Bogo Saboy, Tanigala Kitoko. Mais il a tapé bien, on a tapé Mado Follow. On fait Sanjili vraiment. Hein? Vous avez une mission à Tipoyo, vous avez une Mado Follow, laisse tomber. Petit yo, vous avez un Anjili. Petit yo, petit wana, les Kakiwana. Vous avez un Anjili. Vous avez un Anjili, vous avez une mission pour la Kubuka Nemwana. Ah, petit frère. Non, toi, frère. Tu Ozonga, non, habitant vous êtes à Kini. Bon, voilà. Na batapela histoire. Il y a José Wanduka nan Mwandambu pour na corriger petit wana. Et voilà, tu as biso. Ah, méchant. Il y a biso, tu biso. Tu es malembe, tu as. Tu as ça, tu as. Il y a un expliqué que c'est Ndengi Koyela ya bapoto. En 1979, tu es à Brazzaville, à Congo à Brazzaville. Congo. Ngai, Poutou, Zité, Baya, vieux cardinal Mouela, maître Moalf, vieux Mangenza, Anto Doukouré, de Cacho de Kwenda, américain à Brazza en 79. Na bac to bana oteka siko bajin ba kuma Louis Visteme Louis ouais. Tous autres bajin na bac si boye petit moi congolais à Brazza aye pa inga za koteka aya monsieur bonjour na linga son bajin na bise bon ngaza na bajin awa pourquoi peut-être qui moi bassé toke na magasin moko boy akoti ameki premier jean est kokité ameki deuxième jean est kokité ameki troisième jean est kokité sikoyo ngana ke pas hésiter na visiter est-ce que ko sa jean numéro minene c'est maintenant que no Wanduka ngana numéro minene te memuta ata numéro minene zali grand frère na yem Poutou petit on a ke pas en Poutou donc Poutou grand frère a hésité ouais ke pas en Poutou ngato tikali ngai de Cacho na Barabas abaya pour tout ce quoi l'accès ba jean peut-être on t'a continué na kati magasin mais que jean premier jean est coquille deuxième jean est coquille si quoi petit ango faut après ça pour tout 15 000 petit tu vois ce quoi akimbongo ko mbongo zokia kokate vous comprenez petit azaki na 12 000 pourtant il a payé 15 000 moment il y a mbongo kokate boboboye
déplacé dans Poutou. Dans Poutou. Après 2 heures de tabo, Poutou a zongi. So de bien so cop ba ça na Poutou te. OK, Poutou na créé na petite wana donc ce qu'on a système de kilomètres. Ça y est, la situation na yé. Akamata tiki sikoyo na pala ba massa na ba kiswana pas ba petit mo ya ba congolais. Ba petit ba congolais sikoyo ba tikanzele. Bon ba jusqu'au nzele ba mimi na système à terre. Vous comprenez? Nous on a si maman comme si. Terre donc ça les filature. Sikoyo nzele on t'a bimi. Akebenga la police. On a besoin de sauter la box. Na marché. Ah, mbamo ko ebiso na kata marché. Bon mbamo ba kangi Poutou. Mon nom est Alexis Poutou, Bakari Poutou. Mon nom est bien non, n'a pas sommé les mêmes pas inaïe. Si quoi yé, amenez n'a pas ma masse naïe, si quoi yo, tu connais qu'on to fandi boboé, si quoi bani n'a pas violé. Bani n'a pas violé. Bani Poutou, si quoi yo, Poutou bakinaïe, to fandi 4 jours pour toi qui est prison. Si t'es si quoi, tu qu'à foyer bas, position n'est grand na yene bakangi biso to sali ba makano so nyoso kaka semaine wana to kitiki tant to kitiki sikoyo o kene biso nyoso ki ba tu na système to ya ba poto siko to na bulke ndeto yetura suka bo photo banukini wana ojugu sa kene poto kuma sisa kene poto tant to mina kin ba préparation à poter bandi Rasona aye poto barabas aye ngana landi. Vous comprenez? Pour expliquer petit wana que ngata na poto na tiki Poutou na prison na Braza. Na zité ouais. Ba Braza ngana poto. Parce que on Afrique oui ngana yemiki. Au poisson le banini ko ba ya poto les gens course pété. Mais ce qu'on a expliqué pour la vérité, ndenge allé là. Ngana poto. Après on va 81 pour toi y la cité. On a l'action photo. Une photo. C'est photo voilà. Hein? Bon on tire mon photo wana. On a hier mon a siko OK. Exact que c'est vanté. Wana yo second to. Moi Mikeli. Au moins on joue la casque qu'on a nini combinaison. Na buta pembe. Parce que bon ce que vous avez tombé hier aller. Yo la bamout. Nous sommes bons à 4. Babengi no to komiki. Komiko siko na poto zaki na kasoko komika eleli. Tu uta omone bakainga tambuli. Si yo mo na te bakanga ba mibali. Omone ba maboko ndeka bakete. Et bon siko ba comme poto avangai ali ba yambinga nengo na tane mwana. Siko bango bakita kini siko avant yo. Ah oui ko kita kini avant ya ndenge ni pe. Kita ndeni. Nakato bango ba yé ba umelite. Moko na janvier 84. Bon ba kiti. Février qui m'a kiti. Mais maman donc ndé na ibakité donc na bika té pousse que na bakala vena système na bokeyi que bon signé. Ba on a janvier bakiti. Pour avant to kende o kende kin. To ba no so la so. Ba andir se ba yebia muti. Andir se ba yebia muke avant que faut bo fondé et tout le temps okende. Deuxième épisode tel. Ba zité bakiti na Poutou. Na mois de janvier. Mois de février Ricky Mbemba. Akitiki. Mois de mars ngai na landi. Donc on a commis kuna c'était là Poutou ça sali 2 mois. Parce que 2 mois on va sali wona ko bazo ça tapage ya danger. Voilà na ki ezala njili na kini ki. Njili. Pour photo la vérité. Na njili. Alors ba sali succès na njili. Tapage ya danger na njili. Na koko ni yango to. Kitaka ba mbalenzi mo. Ba na kuta ba mbale kuna. Nakini. Voilà après combien des années bon poto. Ba ba sali 3 ans à 5 ans. Pour bon ba kiti. Pour bon ba kiti la fois donc yango que c'est ningisi kindi. Ba umela kiti moi 3 ans mo bopan ba kiti ki. Tant ba komi na kim ngape na komi. Tant na komi na kuti bango tu na ki na terrain na Ricky Mbemba. Bango siko zite la Ricky Mbemba ça na ba problème. Ba ça dispute ndengi zita zo pomper ba parfum na ba fulu au moins na voiture na ye boye bo continue ba taxi boye azili bino ko tanga ya bimisi bino pomper ba parfum na yon. Ce que ndo ça bon point, ndo ça bon point. Afrique solo.
c'est non. Ezalaki so parce que toyoki keno so amoni fulu abisi parfum pomper na putu solo donc alors il accepte donc il y a outil poto sikoyo Afrique ezali solo Miguel na oti Miguel Miguel Mputu que Afrique ezali solo sikoyo ngai tant to na rikimbi bisinga ke pardon bango so so batapage bango ngala ke matadi ke matadi na ina yeso tango kuti bango na kini oki da sango da njili Jile we bon mama kamto abike c'était dans pour toi bateau ça là tapage à danger na mono ka ça là normal ngana kila matadi na ke matata on a zongi na ina car siko on a na car siko yo na tout le rikimbe mame qu'est-ce qui se passe au juste pauvre rikimbe ma les gars vieux fondo on a récupéré moi na mikili il y a danger yo ta capitaine na des car minene les rois siko yo na tout le rikimbe premier ni ngote pétrole a manqué un respect pour zité a manqué respect na tout nous manqué ce respect oh zité a commis quelque part et abonné ko boire parfait na wana na ba fulu na ba so ka côté ba côté na car tango ya bimso ba tu na abonné ko pomper en plus le bini que ya ça na registre amemba le kolangombe nani a fâché ma voilà ce que populi populi qui même non nous sommes à Katana donc il tapage à danger dans Chili si qu'on a pointé sur côté Rikimemba que Rikimemba non Rikimemba pour Rikimemba qui très chaud chaud danger si qu'on yo ngai makamba on na côté ngoti na bi kia so ça peut tapage na ye chumsu boto ye na seke musique côté bazité to ko mona bo pan ngala karnanga pour qu'il m'a grand car gas qu'on a voiture na car ngati to kangami to kitisi ko yeba nganda libanda to kichi ona bo pan na moni sikoyo zité ba foni zité la mputu na bato biso do ye ngana rikimbe Mbappé ba parise ga to pe so to foni na ngamu na biso sikoyo ye kuna so ko sa ba grimace mystique ngala biso ngai loko na isika na ibi ngala ba bloko so sa te OK ne kuna so finga oh mi balé ngombe oh oui où est-ce qu'on a bar ko précisément avec la carte toi na kati toi azo sakuna ngombe musa na poto ngombe bata makasi ngombe sikoyo elio komati ngai je bikte ki babio ko radong o que si ba potentiel na de kimem ko pour makambo oui ba petit amike sango tambo ba yo sanga na bien bon ya lukaga tenga na lukaga na yete na bien bon donc il y a problème ya na riki memba akoti wanduka siko wa kozwa show allez oyoka ki ona ningi sanji ya kusanga na te do ba kolengo yo so di ba donc siko na yebisi yake à partir d'aujourd'hui Africa zali solo te siko biso so bana poto futo bomana on est gagné bandel OK donc yo côté l'Inde c'est Afrique c'est non vous entendez nous sommes sur parisien to bomana pour nous to ba poto on Afrique te qui bata africain solo pour le parfait banini c'était ça la guerre ngana ye donc yo ba coller on de ça c'est guerre danger njili mo menye donc ngwami ko na c'était ba loba na kate donc guerre et ningi sanji la danger siko kota isoso ngana zaki très fort ça kanate il y a forme danger ah bon pas nji ba yebi voilà il y a ça mais déjà quand même ça c'est les 2 mois oh ça c'est les 2 mois ngaza un mois c'est que nema kasi 2 mois au si à quoi sérieux mais na sérieux on te bibela manga kuna kina comme 12 mal 4 mal ya ba soutien na 8 mal bilamba ya ulada yemo oui ngai mo allez guerre bandi donc petit wana comme nani messager wana messager pour ça aller via quartier na bango yango sali parce que pour ya mona ba somo ya donc na lobi no que azali via quartier na bango yango côté li ma visite na putu ba prêtre au sala d'enjili pe bien qui prêtre oui c'est des beaux gosses moi je montre la photo si bah qui vraiment na lobi que ba beau gosse ba bel homme oui c'est vrai qui ba beau gosse mais Sainte Martine ezo te va y avoir comprenez
Ah bon? Baïga babogos, banataka bien, mais. C'est quoi, est-ce que vous avez un peu de temps guerre et bande, vous avez un peu moins affrontement, si vous avez beaucoup de temps, mais ils ont qui me sabat tout. Il y a pas pompé parfait. Ah, ici! Oh! Non, la gueule aussi, ça va m'accompagner, il y a pas parfait, pas fou, parfait, bateau, mon a camion là. Attends, on est taxi. Il y a beaucoup de bébé, il y a même une ville. Tant que non, désolé, beaucoup. Tant que il y a un pompe parfait. Eh, oui. Il y a même des gens comme ça. Vous connaissez, il y a hôtel. Nous allons jeunesse. Jeunesse, donc, nous, ça la chône, quoi. C'était comme ça. Amna bango pe manakimia quoi puisque bango bakufa. Bango bakufa. Oh, babelaka. Oui, on va babelaki. Bakufa mikilia. Bakufa midai kutu ebemiazité. Ngamna lota mbon, ngamna lota cotisation na pona toti na cornaki. C'était moi. C'est que nous on comment faire solo. Et na qui c'est que solo. Mais na poto après besoin na mino. Non, na poto donc ba bonjour car donc il y a ba système quoi. Mais ce qu'on a couvert na ngona ke parce que tu vas moi ça aller donc le babla c'est tout. Tu comprends? Ouais. N'importe comment ce qu'on net kaka mais bon. Tant que tu fais ce qu'on tu as couvert na donc bablo qu'on a bo jeunesse ya tina te to bois comme na mai jeter. Voilà. Sera domasiku nzamba njili mutu na ngai na pesi pe dajo ngwaila mokonza njili na pesi pe mbotebele awa naza na José Wanduka prêtre ya njili. Bibino série wana oui. Bondo kitara ba Mazda. Presque nous bondo kitara ba Mazda. Linga Mazda mingi. Ngana tinda déjà 354, Peugeot 354 na Mazda. Biso njila to kin esprit à commerce. Netiri kimbemba. Akena des grands cars minene. Anto Doucouré. Akena na BMW. Dalous. Akena BMW. Mingi. Akena Mercedes. Vieux Chaba. Akena na Ford de Tonis. Vieux Pierre Roulé. Akena na Ford. Vieux Pessoa akena na Ford. C'est quoi moto. C'est quoi le premier fois là qui t'a dit ça c'est combien et puis où met là qui pour nani na dans ce problème ya mukanda c'est problème o tipo ya mwana ya mbandangungu akasalenga lettre na fra sikoyo mais la France a coûté ngai dongi na sala 5 ans toujours na récépissé mais à l'époque on avec récépissé faut ça voilà travail ouais on doit travail ya on ça na misa transport na météo on ça pour na météo on ça 4-6 mois avant la keleki voilà sikoyo na kini umela bongo na umela ki pona omuni tango na salo kitona ya kisasa pona ça ni ça kin danger na ko se vanter te donc bana kin ça combien de temps na sala ki na kin 2 ans et quand tu as ça 2 ans ça 2 ans na ça 2 ans pona nini tango na lina zonga poto on a observé binoko bakanga na aéroport et pour ça angolais tout ça boboye yango ça linga moi French et après na continue Angola na décidé de na zonga na Panama mais ce qu'on a kin ba timbela kamyo kabi muto faza ba boaka ki ba timbela non te ba biki na ka tant to kende ata on na kata bangunda ko ke non kinte so na kin ba kanga yo donc on qui obligé donc qui otika kaka donc okena ba makamu na yo so qui aussi ba makamu na yo so kena na karo teki car après so teki car ale so ba makamu tant on so akoto so nkamu kana na yo c'était comme ça José Wanduka oui yoza mwana ya quartier ni dans mon quartier 6 ah ouais on a chance donc après 7 ne place njile sukaka oui hein pardon na expliqué qu'il y a na émission Moboy. À l'époque il y a flamand. À l'époque il y a belge. Njili je crois qu'il y a quartier 7. À l'époque il y a belge. Je crois qu'il y a quartier 7. Pour nous moni avenue commerciale aux gens na ville. Et quand il y a limité. Ouais. Et quand il y a Njili quand ba bipoli.
avenue commerciale yango na njili ezaka numéro 307 360 et uta ville côté limité et quoi qui na njili après tant mobutu ayozwa nini ayozwa ukonzi mobutu muta créa ba quartier 8 9 10 11 12 13 vous comprenez OK biso to riba na mike ba quartier no na tangi ya pembeni wana ezo bazamba to konobuka ba mbile sobe ba mbuma makaku vous comprenez net quartier 8 ezaki mingi ba chinois mais nde bango tunga basala ba na nchili donc makambo mais quelque part makambo vieux fondo le ba to kena mo vieux fondo fondo azali yana rikimema ba vient na biso bazana ba méchant moko boy na comprendre moi je le comprends do ba méchant mo ba vient na biso donc ngani nazo comprendre na ngote ndeni vieux fondo va alinga kwa alinga boxa bana ba 8 ba 9 ba 10 ba 11 ba 12 ba 13 to ele ko moko comprendre bana 8 bana 9 bana 10 bana 11 bana 12 bana 13 sur via betri libaku nga José Wanduka na ko sengela ye bolimbisi na ye ko expliquer bino siko eloko ndenge zalaki ndenge njili à l'époque à flamand ya ba belge suka ki na carte 7 ba 8 ba 9 ba 10 ba 11 ba 12 ba 13 ye ko kota to zaka eloko moko voilà je sais ndo ka to kende malembe parce que le long de to baki photo solo na yo pour de quoi to yo boyer vraiment photo solo là sikoyo na tuna ki on a debi mais est-ce que ba prêtre et na ba na njili non tout lenga ba prêtre ba njinga na expliquer ki prêtre na ngaiti ki prêtre na ngezali qui se recette na comme na poto pionnier ça qui prêtre sikoyo qui prêtre na ça ba prêtre nyoso ya njili wana so ba prêtre tout ya njili basala ni na njili mosala ni na njili bon sikoyo ba prêtre oyo à part ba prêtre oyo à part dokende ba prêtre oyo à part commune ya Limeki les 23 communes wana basala ni na ba commune na bango tenga tu nga ya njili yo parce que tu ni bato na biso sikoyo mwana lemba mwana matete mwana lema mwana kingabwa mwana ya to sauter matete to sauter liberté pour liberté c'est na ba ici to ke kuna ba kasavu bwa ba lingwala ba bandal ba tout ça ba barumu banino nanya ngwa tonga ba izini na commune na bango asate petit wana problème na ye et on a comprendre ye moi na sali wana en création njili tiens ah bon na mimi ya finir ba tona njili mais bon a finir le bien ba ça vient ba kisi na la ni comme oh la goto ya wala mais ça mon na petit ouvert donc mais ça ba besi na ye no bien na ba commune nyoso commune ni o batu ba yape na poto liboso puis commune oyo batu baza ebele na poto communauté na mo ba ebele na poto aéroport les akawapi aéroport oyo les akawapi babe na aéroport njili alors babe na aéroport njili vieux Ben Mayama ancien joueur avec club il y a poto là 1969 il y en a pauvre Ajos et TP atira qui croqué na croquer boté en 1958 il y en a bon aye poto siko ngana ke no luka bata commune so ngana yebité na parler ka commune nga yibana ya njili po ale po kaka njili siko bana na bato abude tena tu no bi commune ni oyo baza ebele koleka commune oyo ebele kasi biso to so ebele siko na nyo to sele ebele ndengwana na bo akele loko moko bando ki abaka kaka commune albatika sko aéroport le kaka olani ngai bando ki wana oya njili bakanga kaka commune ya njili asiko batika fefe na aéroport place okele luka bomengo yo mo ye bole kaka awa yo mo ye mama kindoki oyo so bete tona lisole zaka ndenge nini na mutana pota bu ba bimisi na kikoso para boy mutaye na poto bimisi na kikoso babi ba père wala messager mtaloba ki rato koti mama messager abi ba père njili ka bazaka moi na pas suki moi na poto bu abimi alimisi na mikili bu abimisi na kikoso esi yo tala baninga kuna zotinda bakombi yo tinda kate pona esa mambo solo
na lobby messager asa j'ai na âge ni non te bon son yo mo ko non messager wana asa j'ai na âge ni asa ba promotion na kasala ba petit c'est non non il peut être un pouvoir maléfique hein. Ah bon? Ah mais oui. Babi où il y a bien ce qu'on est na biso ba mikolo vieux fondo vieux chabo vieux bien na chaba bino ba vieux jimu kelenge ba vieux denis bibonge ba vieux sami makena ba vieux sami mavuanga ba vieux mema leba bino ba vieux anjili hein moi on n'a même absolument comme sur ah même so comme na poto vraiment ah où tu veux moi na oyo dalinga zo le bango piété na kubuka na ye vraiment yo le ka mission na kubuka be petit yo o tu vois pour makam ba do zo bimisa wana vraiment c'est bien roté ye pe comme anjili nini ye pe comme na ibo balinga te ah mon anjili bo balinga la tende donc bon pour que ça causer que kashito di lolo te mais comme so bon pour ça causer que alors ba ko mo bo nini bulakati kuta ko ye ba te passer ba te ka so bulakati on ko balinga zo ba te to que la côté mais na lobi hein bandoki ya kosakana te na njili bozala ba chori ya kosakana te ah bon est-ce que ça bon bon na commune ni ngozani bandoki commune ni nango na RDC na Kinshasa sur 24 communes on a ndoka zala kati abi bino fo bo passer na délivrance parce que bino tout fo bolega délivrance ba na njili banji ba la délivrance yesa l'équipe de délivrance na yo petit yo o so l'équipe de délivrance yo yebite ke yo babilo ko so bimisa wana yo petit yo na ba quatre vérités o yeba ki ngina tina premier quart Peugeot 304 ba bindu na bino madofo mtu ali ambongo wana petit yo yebi batu bino bo bomisa bino batamado batama ya babindu madofo wana o yeba batu bino ba bomisa la king na expliquer puisque alobi que la salle na madofo na ya na bango ya PDG le président directeur général Yamadova. On va trouver ça bomisa. Pour ça le bien nous Madova ko bana njili. Bana kena su kebino Madova ngolo bani. Madova zalaki au pesi 10 000. Après une semaine ba pesi 15 000. Au pesi 15 000. Après une semaine ba pesi 20 000. Bon, mon ni baza. Siko tant au pesi 20 000. Au lieu ba pesi 25 000, ba pesi 30 000. Yo siko dans le yenge wana o yasko na 30 000 pour plus yo beni so yo o li so ya 30 000 ngo ya plus tant o ya na plus mamo kwali nguma meleo nguma meleo des bandes de voleurs ils ont tué les gens ba to couvrir ben la ki nambo ba plutôt ba kutumbali nambo ba rap ani bi si moko o bi batu buru batu ka mado batu bateka ba parcelle ba commerçant ba kamata ba mbongo ba ko kota na ba madova wana ekende peut-être dans la yende ngona yo si ba délivrer yo petit yo ba délivrer déjà na mbuso ya madova mais oui c'est que qui nous yibno na kindoki na kati hein na kindoki lo ya sala ko il se gêne pas c'est petit hein aso ko se gêne ta so na sala na madova yo mo sen hein siko solo na yoka kya lobike ndenge ni yefe wanduka aluka bandote ngala kila kisa puna na bandoke anji moi j'arrive à Kinshasa nazana ba bien ngai tout ça na kile makamba bandoke anji yo njile bana quartier 13 yo ke luka bandoki wana ya makamuni petit tika ba base no ngosala na tamso sala mpona tamso ala musala baze belé bani ça kiniki nandimi de marque na mona kubuka ne wana na kiniki oh mama njira sakande wana mais Angelo et puis na vena bango confirmer vena bango tala niveau ki ndoki njili train le kaka na yele kabina bubu na yema wasala kati parce que madofo ya sala wana ya kuyiba mbongo wa batu ya ko batu bakufa na wakina madofo wana ebomo watu beli na kini ba commerçant ba kuya na mamadova wana siko mamadova bango ba zako zwa wana balia bambongo batu bakima ye basukula yi lokola za ko vivre banjili mingi te hein alobina wa vivre banjili mingi te balembe ka poza ko tikla ba mabene ekunati hein
siko yo ba business na yo osala na njili to sala na libanda njili okoya te nakili kuya makamu nini mutu amuza na famille na ye nakili kuya na makamu nini na lobi na sali 42 ans na poto business na sala te tango na drogue na teka te cop na sala te na kene musala lelo nga sala retraité okota maboko te na niveau po maboko ne kata maboko ya baboto le okota maboko bon ça alors que maboko kata regarde-moi ça en plus aye aussi l'émission maboko pe moko nsawara mbebo pe moko sawara oteka yo auti ka bon se préparer te oteka yo nzambe tena tuni yoko tsaka et bon si ngana utwa te labi yoko tsaka mais jamais yangote siko bela bakota ayibala njili champion okota mabora mais non zoka aje poto na nini petit yo so masolo o ba masolo ba betela yo yo so masolo ba to betela yo vous comprenez parce que la poto kala azala kiti tant to zo mbiso na bazite ya yedunga ya kala mingi te masolo ba betela yo azo beta masolo a wenji bo siko yé azaki na poto ngo ba pena utaba maboko masolo c'est ça donc au moins na ba que to ça sous petit pardon journaliste international to ça sous na poto te to na auto to ça na parité to na ari to na France te to na France vous vous rendez compte muta fora na poto tala biloko zo hein siko mutu afani na Afrique kuna tanga yoka ba biloko neona ko zula ndenge ni baba na yo kota ba maboko na maboto lettre c'est nul. C'est quoi tu les gars mazita moi rapide. Bango bazonga maman mikili. Oui. Bango bazonga ka. Bango bazonga na côté gauche. C'est quoi bosuka ndé makamna bio na suka ndé. Là tu miki. Les autres ça bambo te ngona mais ba petit querelle miki zaki na ngodongo. So to kunga ka sali yo ndeni ya bien. Mais ndé pena ki miki to ki na ntango to ki na tanga braza. Ezaki souti. Pour guerre on a ki na ki show. Omoni puis le petit dans la lingato, petit massage, petit Mandela pipi Mandela. Soki pipi Mandela. Oui bien. Oui petit dans la carte. Soki pipi Mandela. Ayoki babiloko ya lobby. Ache komba vieux jour anduko. Pipi Mandela ko papula hier. Petit pipi Mandela. Asaka na petit wana. Surtout le comment vieux anduko. Ah là. Yaka à côté. Ozo mona teke na sala bo banga danger permis na vieux fondo. Wala grand prêtre na biso to ba vieux moko. Nyalo ozo ko mais mbaka abitana yimana abitana bakako ko ba mayanga banani yo poto ko sabiso te c'est un vieux loup. Fondo va. C'est un vieux loup. Yo to ba ko makamela zo kiba ngote. Na zo mokepe mais na ye. José Ondou. Mais oui. Faut respecter les vieux loups. Qui peut te dire bani, vous qui peut te dire bakara que faut ça lambo. Faut ndo boudé batu. Mais non, vous vieux faut na grand prêtre yo bani ni ya na ngai. Ya ko c'est qui prêtre que président ba la syndication belé wa. Ah, vieux un grand prêtre. Ya na ngai. Droit de naissance. C'est ça. Bah le peut-être que je joue le long. Est-ce que Bilamba on peut aller seul? Est-ce que Bilamba est sur le moment? Mais Bilamba, journaliste international, c'est raticite. On porte des gabardines huilées, on porte de lait, on porte de cuir, on porte de dés. Coton. Jean, coton. C'est tout. Les griffes là, les gens, ils battent dans le pied. Moi, j'ai un sacané. Oh, tu reviens, laine vierge. On parle. Moi, j'ai sur mon pantalon donc on a laine vierge. La taka lin. Vous comprenez? Pour les tenir sacrés. Na wa to ala taka den. Ala taka soie. On a la photo mon chemise dans le boulevard, il y a soie. Ala taka coton. Ala taka jean tenir de comment muta gagner kana ngoti. Tu l'as bien. Peut-être remettre qui sont José Ondouka. Oui. Moi, question, il y a curiosité, mon cœur. Oui, de rien. Moi, je suis dans un monde en commune. Mon ange. Ah!
ça a raison. Baba naka bango na bango. Voilà moi toi non voilà parce que après na obeta masolo abasi. Après na ba makambo pour abasi mais buba naka baba naka bango na bango. Soki mona njila bali mona commune mususu ko simba te. Wana soki no wana. Oui. Pour plus grand faisant la simba makambo na. Ah bon. Bon, on explique ce qu'on peut. Moni la moi bien sûr père. On ne moi sinon mona njili. Mais oui, on répond. On répond qu'à se répondre. Moi je dis mona njili. Moi na ride nsele. Femme là je dis moi na l'info tout en là babalabala. Au lieu qui école l'info na ba okuna. To saka na biso nyonso sika moko. Moi na noko na moso a uti kitambo aye. Ngana ko yeba ye. Moi na ya tatali kina bango so uti kimbanseke. Ngana ko yeba ye. So uti ngaba lemba mateke lingwala ko yeba ye. Na ko expliquer tina nini bana njili to bana na biso na biso. Voilà, to yeba ngolele. Ba vile sakala ba tango ba simba mbongo pona njili ba vimi ba bima ba directeur ba kende ba lemba ba kasabu ba nini yo ba za ko milo ba teke ba sabana njili. Comprendre? Bon on a vu à kara yaka na secteur. Kuna rea ala sapeke amona njili ya betaka na ba kara. Ba vile biso ba bala bana ba commune belé. Bana ba commune à part njili. Tela ba part chango. Ba vile biso mingi ba bimaki na basi na mwa banda ba commune ba matete ba lingwala ba nini ba lemba ba limete ba nini yo. Ba singa ba touche. E ba singa touche mingi. Via ko ça na 4 bana. Moi na moko ya feeling azana 4. Est-ce que vous comprenez? Via ça 4 bana. Moi na moya yete azana 4. Moi na moya yete azana 4. Mais sikoyo moi na mbazo baneke moi na za ilonga andirisa. Femme na présenter andirisi neti moi na noko na bango. Ex copain ya bo mwana. O moni soso asola ya kapemini ya ndako. Ah yo siko ba via. Voilà ba on a timisa ki biso. Ba leki ya biso boke ba ba libanda. Ala ko suluso mwana na kati ya feeling. Ya mwana ba tutu njili. To ba na biso na biso poto yebani. So mwana noko maka uta ki mateki. Ta to mwana na ko yeba ka uta. Ah mwana noko mwa sola uta ki mateki. Ah moi so ndo on a des étrangers. Oh étrangers. Ah ko so na ye. Ako ba na musika te puisque ngasi ko na sala par exemple na du copine pour la commune yoringi à part le chang commune on est là pour commune yoringi commune tout ça lemba si qu'on a écouté la épa n'a pas on a on a battu nana hein yon dimi ke na lemba na njili bila do na lobi na lemba na ba boss ba saka na lemba wana ya linga ngai pour par exemple la bima qui financé pas inaye asaki na kopete kuna Bouton sous la silane là-bas. Jamais. Au monde, tu n'as pas de la biche na biso. Il y a rien qui n'en va. Mais on a un kebo, on a comprendre. Mais c'est esprit magnifique. Pas bien, c'est mystique. Mais non bien. C'est quoi oui bien. Tout le monde. Mais quelque part, on a pesé une raison. On dit quand on a eu sous. Na mboka mona zala na mona mundi bomoka beta tu na Maroc na bossa na Maroc na mundi bango atiki mwasi kiti na mona baluki nga temena ka wana mundi bango yozonga lisusu moi c'est quand même un côté naé mundi bango yozonga ba moi bisenga bino abimi bote kapte banda kota kiwa bongo yo ote mwasi faut donc quelque part eno ba geno moi si ça dit faut y ba pena geno akota ya koti jeunesse amayele soka lali oui geno lala yo za mto luvani ma on comprend ma ben voilà moi la luvani omunango voilà donc ya monde ça là geno divorce c'est na ba commune nyoso kindoki ça ba commune nyoso et moi je vais pas parler de kindoki là parce que voilà na si abonga na ngai na si abonga kena kino mona bagishinga yo c'est la famille bino bandeko zate babi si ça fait bandeko za famille nyoso on est des bantous mais bandini ndeleki mais non ça on partout voilà ngasa base na ye siko bala wanjili bo bala pe yoko tu chance bozali et belé bakabwana mabala njili belé kabwana siko bakabwana poni bongo ya bana mateki na bana balembo bakabwana
yazo le blasco mamu ya kindoki ya bana nchili avant ya ça émission ya kindoki bana nchili muta cette émission c'est achat bari bana limba bandoka danger zomo siko ya kamati makamu achat le baki ya kamata kototo na commune na biso toi ça va pas non komeka kobala mwana njili te avant bala mwana njili faut tout na nzambe mais que si moi j'ai parlé de komeka bala mwana matete ko bala mwana lingwa te komeka ko bala mwana beauté faut tout na nzambe yes ko na lobi yes ko nzamba yebise siko ni ye ne alobi petro na nzamba lobi neni nzamba yebise ke non faut aller kabupo faut a délivrer bana njili bongo siko ye ba délivrer ye na mabe ya sala ya madofa yo petit yo c'est ba délivrer yo na mizibla ya kimujibla mna madofa wana bindo madofa bozo yiba bambonga bato bobo musa bato yo bi bato bobo musa sasa yo ba délivrer yo ba sukulu déjà yo yo so ba dit du on il y a quelque chose dans sa tête il est bizarre ce mec attends musique bana njila basi baba ndoki ya kindoki wande ni yo yo bi bana basanji ba benga ba binanga ke vio wanduka lekana misolo bila mutu wana mais moi on tout ça ba njili nga sali on tout ça ba peta njili nga tulisa ba mais oui moi njila alingaka mobali nena na lingwala mobali no timbe siko petit homme mystique yo makamu ya buso ba wande ngona vraiment yo tout ça ba njili ponga sanga mobali na mwana njila ko linganga ba patu moi ça olinganga siko bana biso ya basa njila kitoko na on tout ça bango on la sango libabe ke bandoki ya bandu ya baba na bilo bien famille na bilo ko kama tabatuzo ko tango ngama kindo yo utu wapi yo ai de shungu yo to benga ngai mutu utu wapi oh basala ba société na bakuda na nchi commune ni na mapa limeke basala ba société commune ni yo yebi na Kinshasa na ba commune basala ba société na kile kintia pour yo ça comme ça on bien par ça plastique ndeni kuri ya défaut anjili ba moto bla le bateau le continue c'est bateau au passage ma dofolo pas mal que na mon que déjà ngona donki na ba kubuka na wana donki ma watu elo bilo bibi ya ngona ti ko samba msubo ebiti apa ko biso ebiti neni yango ba kanga mino bon kuna ba kito samba mapangu de bon siko ngai 42 ans na poto na sali 42 ans poto na bimbi retraite na sala na kopite na yiba na ngate na sala na loko mokote c'est tête à moto c'est tout yé abali ko kalfe bana ya ba cop na poto bino bana njili na cop ba cop yo sama na commune ngaba na ngaba ba ta cop basate belé ah bah alors il parle de n'importe quoi yé azolo ba masolo ya wenze o masolo ya yoka là long c'est ce que le quoi yo pe que vieux en tout comme t'as habité pour avant les gars oui bien les gars na Château Rouge si ba ibisinga avec la Château Rouge fiona na kolobela ye yo mwana muke le blanan tala beauté na zango yo ali tala beauté yo le blanan yo on a beto qui sondo yo na bien je sais le bela je sondo yo où tu vas bio sia na bien siko ba ndendo busa basi anjile sel bondeni ba beninga ko sel bon passer passer ya mata atanga perle noire na petit moko titi ndembo benga vio anduka mutu na uti wapi mimi maboso mosa baya barabasi na Château Rouge mimi ni wanduka lobila mutu wana ayo tu sabso bana bon tu na wanduka sana mwana njili mwana wanduka ya wanduka mosi wana kuna na njili basaka banduki mwana ya kutula pamba yo uti wapi yo na njili okoma te ye makabaluki na njili banzungu ya bato bakufa wana oyo azabimisi wana ya monamu oyebi ke petit moko boye atali neve ya ngande bende abenga bianga vie wanduka fo banganda wana ngande bende asali bien posé mino bien yango bino obiki agite bino makambo nyonso vutula menga kaka bino vutula menga ngazani vutula menga elingo ba neti yo bali mona tata mwasi na bino abibino kuneza somo neti kichudi abibino kichudi ezali ezaka na bato ya bandundu donc mwana mwasi sikoyo bajule mobali par exemple na mboka oyo bajule mwasi na mboka bajule mobali
siko bakinchudura batabandu bakata kango ofuti bamandi bongo mwana na mwasa bali mais ça partout est-ce que nous baki na matete bayenzi bazalite est-ce que na matete bakongo bazalite na lemba bazalite na lingola bazalite na bandele bazalite c'est partout vous tout la menga siko quand vous gamez on va le champion on est nisiko njili abi njili ba champion vous tout la menga ya yebya ndengini vous tout la menga so ça mutabutu ta yebya ndengini do pas na ba butu bakena kuta kuna na yayi manga futu la menga wana yebya on se ndengini o yebi loko petrol loko petrol ça na problème na tête ah bon na lobi no ba petit oyo ba boma ba tebele les gens ont bindo na bindo madofe boma ba tebele ba commerçant ya ponga bi ba tika ba mbongo na bango ekende donc je maki nzambe Dieu merci makila batonde bandolela makila bato bango ba boma o ya boma na ya ne ona kumbisa ki wana e bandiko lela na ko pese ba bilobela il est marié oui il est marié maman limbisa ngai na makamu ya mobali na yo ayiko baba bilobela na comprendre ce qui ba bilobela ma julango wapi banganda misusu banganda nyoso les banganda bende na obi ba kisi ezakuna bende kufa mais ba ba kodia comme musu kodia mais kodia c'est ba kongo c'est pas possible même tout petit mais kodia c'est ba kongo kodia ba kongo tout kongo nyoso na ba kodia bango ah mais c'est la raison kasi me kodia ezani bon on va que ça kana nji mais ya bien njili ndé donc ba champion abi njili leki abi njili leki pa non so ba njili parce que ya ba kongo ba kolobani il y aura Congo, est-ce qu'on a pas Congo au Bani? Message nous relancer naïe parce que nous avons ambition. Petit frère, il est au monde en Banouka, au big qui pose à mon anji. Pour en appeler tout qui sondo. Vous comprenez? Tika bilobela. Zonga mutu. Kende ba sukula yo nanu na makambo ya bindo, ya madova au bino sala, pour pomisa ba te belé. Pour y avoir bon abatou, tu sais pas que le mouillé va s'en noquer. Hein? Petit raison à mon tout, très babilobela. À partir d'aujourd'hui, qu'on va se comme on a gâté. Mon azo banayo, à partir d'aujourd'hui, qu'on va comme on a gâté. Bananjili. Bon, mon yé, yem ta bandinga. Petit, qu'on va se comme on a gâté. Qu'on y ngobe tamboula bakakete. Pour que vous soyez Nasiro Yokinga. Na lobi na lelo. Communication ko ba comme on a été. Pauvre hésité, na pauvre mputu ba kena bango, amna bango epe manakinya. Mais siko na lakisi yo kaka ke nesbigo puisque yo ba kina yoki. Tika bilobela. Tika jalousie, ke bana keto. Nous avons qui sont nous, donc ils sont les années à calculer le soutien. Pour ça, on a plus d'importance. Pour aider les gens, on doit tenir un albanaï, aider les gens à tenir un albanaï. Pour aider les gens, à Sala Université d'Angil. À Sala, à Tonga, il met bien à pour passer à l'université. Mettre à aider. Mais mettre à aider. Hein? Bah, Emma Mila. Hein? Bah, Mima Bosso, bah, Barabas. Fondo. Je ne sais pas fondo. Abi Sobino. Donc, et là, il y a mis au sala mingi ba maison ya kolbe ba katafak ya ba cercle donc bino moda champion parce que yo petit nini après que confier fondo indirectement. Yo petit nini fondo c'est le quoi. Biso angili les arros à ceux qui montent à Koufi au moins on tient 2000. La famille dans Bojongo au lieu de la dépense il y a à 1000 à 1500 parce que ça la dépense à 500 ali babado bo mon 1500 on a ba ça va trouble tant ce que vient fondre du boulot c'est pas dit non c'est quoi le la cause a problème na king on ne souhaite pas ya ebembe na ke ba maman pas vient fondre na ça la situation vient fondre benga kuna ba ça toutes les situations la libérer mbala moko bongo ce que ça m'a bé yo ko se ba ça ba biloko na ba cercle on a pour ani ba to ko ko fatu na king to yebe ngo biso nyosho hein yes ko donc njili kaka do ba cercle ba ça on kaka njili kaka yo nzambe
Voilà. Oh, maman, absolument, yo. Oui, non. Donc, yo. Kingumba. Nani? Aza Kingumba. Kingumba. Kingumba yo ba mutamabe oyo. Kingumba. Akoboma mboka. Voilà. Napesi mbote rapidement na staff à Fondro ya nangai. Napesi mbote pa ya Aïdé Sungu, Aïdé Sungu. Libanga Itonga Maison Blanche. Deuxième libanga ya Fondro. Fidos Munabeno. Munabeno de Castro. Voilà. Et troisième, Julie Nkukeba. Voilà, petite propre, il y a Fondro. Côté Boulaye. Patrice Kabangu. Wana en Argentin. Eric Mandala, mon a 12 moroboué. Ça, c'est le quoi danger. Eric Mandala. Eric Mandala, mon a 12. Plaisir à trop. Pour ça, la tchango peut ça là. Aïdé Chungu. Emma Mila. Petit Simplice. Petit Willy Yaba. Yves Makamu, tout petit secteur. Oh, il y a tout le monde qui Babazarati. Petite sœur Nangaï, Titindembo. Il y a Marata Atanga avec Pirivier Nangaï, Vikanta. Petit Bakuka. Voilà, ne veut pas José Wanduka. Lola Chikosela, Amientine. Lycée Makengo. Na petit nanga kina lelo balanjili naza na méchant osakana te pour la masse na bino mwana moko moke anjili a déconner donc mais tu sois pas en considération quel rapport à yepeka mwana anjili kaka ya na lobi te balanjili te mwana moko anjili ko a déconner donc maison Morokika Zizi les Parisiens Zoubili. Chipe Mandiango. Check. Merci beaucoup. Je crois que Tuyambaki, il y a José Wanduka. Je crois que a tiré les points sur les i. Donc José Wanduka Lobi, je crois Boyoki. Bananjili kobanga na wote solingo bala mwasi mwana njili en tout cas n'hésitez pas solingo bala mwasi na njili yebaki banduki baza partout voilà donc messager nenga lobaki wana tolinga to yeba ngo pena alobaki ngo pona nini mais José Wanduka ya sibino déjà bananjili nyoso boko tulate parce que comme nyoso famille nyoso ndoki asangiti ndoki alokola nzalate ekota partout donc voilà donc famille nyoso ndoki azangite donc voilà d'ici là portez-vous bien le basu kezani lipo websa balanjili nyoso bana de biso le basu kezani ngaka ke balanjili boka mateloko wana bochango kisondo boka ngo donc za platina te na sale susu puis mutula ngai Chico restaurant Jakarta lekinaye Damien Niaou na Jean-Paul, bon, sans oublier Nokola Numichuri, l'éclaireur, pasteur Francis Lola, Mboutalombi. Oh, Mboutalombi, Pesalanga Mbote pa, ya Efrazi. Bananjili. Et le moment où il y a quelqu'un qui a été pour un méchant appétit à danger, donc, en énervant à danger. Donc, bon, Koki c'est bon. Ah, des Castro de Kwenda, Toti Munguya. Ouais. Check. Sans oublier Adricha Motomètre. De l'Obé la vie. J'ai des services à sauter Bino. Mais normalement, qui te sauter là, te sauter Bino en Nyons. Et vous avez là, oh, il y a Nyon. Oh, il y a besoin de Nyon. On a la ligne à Kanamagnon, la fout à Kanana Reta, Yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali Fresh Mobiba. La fille la reine. Ok, le Luka, Jojo Panda. Numéro na Zali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour.
Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai un de service. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Ozolanda Bobenga. Oya achète solo. Vous comprenez? Donc na Lyon vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C, numéro na bango yango na C. Ok, ne pas na bango na Lyon. So vous allez peser Bobenga. Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mobimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na binu yango na eza kolega na C. Oyo bokomona le numéro maman Azari Viviane. Bobanga te agence Oyo. Kudi ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et un carton. Dimension et nous avons un carton, il y a 60 x 40 x 30. Bisso, ils ont 50 €. Sauf que pour la concurrence, Bisso, ils ont 60-65 €. Mais par contre, le carton à Bango, ils ont Souka Awa. Il y a Bisso et Bandi Awa et Eti Awa. Il y a Bango et Souki Awa. Donc voilà la promotion, il y a un carton à Bisso et Yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 € pour l'île de France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et la troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 €. Et pas les concurrents, ils ont 160 €, mais ils ont la même dimension. Vous avez un carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la 4e dimension, ils ont un carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils ont 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à Bisso, il y a 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € payés à Bisso. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais Bisso, pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et Bani Awa, dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bandeko on a 350 €. Mais Bisso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc qui tient à 300 €. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko. Donc ça là on sous prix. Et en même temps, on a sur un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc JNT Service et Yewana pour nous repérer une solution. JNT Service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es besoin, tu es petit carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton té. Tu payes sur carton, tu as compte il y a 10 €. Tant que recharge colis, au bengi biso, tu reçois colis. Tant que tu as, au si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font ça au carton à 50 €, tu as qui a compte il y a 10 €. Tant que tu as colis, on peut faire ça à 40 €, y compris 10 € pour ce qui est dans compte il y a carton. Eh mamé, agence le yenge, agence achale.